Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Président Adonis communication bana masina bayebi donc c'est roi penal on a ba maison internet ça peine belete mais ya misela déjà na moni vie mo abana télé makila toki ki to vendre des até na fika kiti na ona no kangela suki au PC na PC c'est papa fanda na awa oyo to sa sanga papa yo fanda mukola télé mate esika moi muka fandi so mukola télé miseke mwana naze respect na zikiti na pie eloko ana sko e marqué una epoque wana moi mutu mukena bana yebaka na landa ka pepo na bunga ka peta na landa ka ngadia dia ngadia le kana côté na biso bone ka bana olanzi obungi na bungi na mona shebiso bachanga na mutu oyo mwana nani Bonga na bana na seti na ke bungi na ka tete de soki na 11 wana ngadia da mettre pas non c'est pas na été merci koyo vie wana pire mutu na mettre pas à kota parce que mettre pas la kota na biété ponga na ba vie mo ba pota na ta masque bogar mo kwa kota vie wana zara na kitoko moko ya koloka mettre pas personnel kwa pale ayo ti wana boya changu to ya changu na ba vie gaou biso tu sika na yako mesa na pa na répéta mingi te na sali pe tournage ozipe moko ba pièce na tourner mukolo moko na leki na TV lobi nango yaya to chiko saba sanga to sali loko si se changu kangame ngai na tikala na ku parce que ngana zalaka coaché na ami à mettre pas donc na ko longwa te sans que na zwa accord na ye de ti ba longwa lobby lelo la dia za pas vie via tournier mais la dibino boye wa bi père ngana ko longwa te ngana za na groupe de père lobby na et sobe kutu azaka wana longo te or sobe sa longwe mais pas dia Adonis awangani groupe na bino mi parler bazoro balongwa kutu da bazoro balongwa kala bake basale groupe fait dévorer na ba métro wana biso tozaka na kata Lisbon après yo landi ba jamais na landa bango te wana ngana zaka na Lisbon bazoro bakenda ba umeli yo sa certain temps bakatani ba ko kalisupe lorote. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, moutoupasie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Ande bisika na sechaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Le vrai jugement arrive. Qui plaidera ta cause? Avec mon avocat Jésus, j'ai la garantie de la victoire. Conjointement avec tous les membres du corps évangélique, Family Interest prévoit une descente à la prison de Makala ce 21 août pour présenter au justiciable le grand plaideur Jésus-Christ.
L'audience est levée. L'Esprit du Seigneur nous a oints pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Chers frères dans le Seigneur, papa, maman, nous invitons tous à venir soutenir nos bien-aimés détenus de la prison Makala, avec tout ce que l'Éternel vous mettra à cœur. Matelas, Bible, chaussures, nourriture, et l'Éternel ne manquera pas de vous bénir. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Kombo nanga Ezekiel Matitika, naza prophète oyo Yesu abimelanga le 26 juillet 2010. Apesanga don ya kosambela pona baka compliqué. Baka nyonso oyo médecine, même européen, même africain et limbani nango. Maladie ya mbasu, obelaka maladie moko compliqué, maladie ya bondoki, maladie ya hernie, sida, PC, tuberculose, diabète, rhumatisme, kimia ezate na kata libala. Mobala zulo bambanda, soit mwasa zulo bambanda. Ozana maladie nyonso oyo minganga ya mindele balimbai nango, même ya Afrique balimbai nango. Oluki ba délivrance. Oluki nyonso ko sala, otindi même ba offrande obikité. Na bengi sio o contacter numéro oyo plus 243 97 76 24 404. Et ça numéro ya prophète Ezekiel Benganga na ko sabela pona yo et puis na ko pesa yo prophétie parce que Dieu m'a donné ces dons là. Okopika na kombo ya Seigneur Jésus-Christ. Guéri, 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 guéri. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Bika. Guéri, 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 guéri. Fini tous les tracas. Créez une chaîne YouTube professionnelle Nayango Okozwa. Un logo professionnel, une page Facebook professionnelle, monétisation, oui, première vidéo gratuite. La Italie, déblocage de paiement, gestion de vos chaînes YouTube, protection de vos vidéos, boostage, monétisation en RDC, prise de vue et réalisation de vos vidéos. Problème nuance Italie site nayo, Benga Biso. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chebiso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Mbote na balandi ya Chebiso Télévision o bozalaka de partout et d'ailleurs bozolanda biso. Naibité boza ebele libosa ba poste téléviseur na bino bozo de la invité ni noyamba pona bino merci na Chic Mukadi balobi boss des boss moto asibi masolo yewana merci na yo et pa yo wapi ozali lelo tozo yamba pona bino mama Dendo babi Dendo oyo baza ba actrice ya makasi ya minene o penza basala kombo petit lelo bazaka ka sur le terrain bazaka sur les marchés baza bana oyo papa na biso maître pai o akufa tika biso abimisa donc bazaka yena bébé santé bazaka kotambola donc arobetela biso na masolo yango izalaka ndenge nini donc tito loba na minute o pe Dendo pe ya succès za nango soute boni bien maman Niclette Lelo charmante. Maman Dendo, comment la solo est dans la Mousseka Banza. Vraiment non. Donc comment on est Banza Mousseka charmante. Charmante. Banza Mousseka charmante. Oui. Bana poto ba otala yo, bana kin ba otala yo. Bele ba bien mo Dendo wa kenda wapi? Dendo wa sila na ye. Osali na combien de carrière na musala ya théâtre? Théâtre na bandi depuis 1999. Donc entrée à 2000. Na bandi carrière nangai. Umeli. Banana groupe anani. Na mettre paiti. Ka pas mettre pai. Oui. Nga banda pas mettre pai nga na sa tata ni l'église. Ni o na nde baninga basara netile to mona ba journée culturelle bana o préparer au matin na sa nango. Yo ka mbala mo pas mettre. Na yemba même pas na chorale. Na tiko zaka ndeni mettre pas sa groupe na ye. Bino na ezaka wapi na changu na njili oye osepeli ko sa théâtre ndo oye non maître pas ya zaka na ami na ye mo bo
président Adonis. Adonis communication bana masina bayebi donc c'est un peu dans l'air on a ba maison internet ça rappelle belé té mais il y a là déjà. Puis revient dans Adonis communication monter maman Mimi. Ayaka na garage toujours na obemeni ayaka otisa oui en face na biso boy. Ayaka otisa voiture na couleur. Allez, vu que la mona qui est parce que na kanga suki na kanga suki na tembe donc nganji ndenge za boy bano batanga na ba lycée bano na te bano na nde bati lelo yo bana ba lycée so tuni bakabo ikata suki pa ya moseka bana poto bayebi ba Yolande Vata bayebi ti bana poto bayebi ba stadi ni banku saba elmi manonge bayebi ke non net ba petit ba petit elmi Sarah Deborah banda bu bebe ngana kanga bango suki tinde ba kenda ba poto tiko wana o kanga suki tiko no kanga suki na moni pire vieux wana donc na ba moni vieux wana pona yeba payete mais ba respect ka tozo na ba parler na moni vieux mo banda tele ngaki atoki ki to vendre des até na jika kiti na ona no kangela suki au PC c'est papa fanda na awa oyo mto sa sanga papa yo fanda mukola tele mate esika moi muka fandi so mukola tele miseke mwana na respect zate na jika kiti na pie eloko ana sko e marqué et on a marqué tout no sola na tout no sepelaka na musique to na théâtre ngabi total ka nyos habité na lina na kocha na moko na osana ngeloko temba ni ko bina ni théâtre na vie na yebi na ngeloko o ba prena ka ngabi na kona ko apprendre te na boyi na nga vie wana tungisa nga une semaine plein tsa sanga abi bon non mi mo pa camarade na nga mettre pai on sa parce que mettre pai on a linga yete apia nga kana bona mutu mo bataka ba poto boye ala zola ta kaleso na mutu na linga yete nga kuna epoque wana moi mutu mukena bana yeba kana landa ka pepo na bunga ka peta na landa ka ngadi aje ngadi aleka na kote na biso bone ka bana olanzi obungi na bungi na mona shebiso bachanga na mutu oyo mwana nani bonga na bana na seti na ke bungi na ka tete de soki na 11 wana ngadi da mettre pas na no se pena été merci koyo vie wana pire mutu na mettre pas amemi pas mettre pas boye wana pa abimo ato sana ote me to kana ketika yo okay kotala répétition na bango okay da sa betela meta pa ili solo meta pa tinda impresario pa ya na boya ko dernier prise bazwa ngana me ko zwa na jeep o monika jeep obina ke ye ba memi nga pe na mera lek na biso tina VV santé pas VV qu'est-ce que ngana on allait alors répéter na répéter wana na wana moni pe notesko oyibika fluxit ufandika buta buyibakata bakata netabo ya wili mambo ya wili yo mali na biso itashiki no risiko yo na ko risiko mama pour mettre pas à kota parce que mettre pas la kota na ebiete ponga na ba vie mo ba poto na lata masque garmo kwa kota vie wana zara na kitoko moko ya koloka mettre pas personnel à kota mama rabi muda donner ça na yeyo ça va pas moi ça bébé santé a tourné bien bébé santé okutaka déjà kuna nakutaka déjà wana nakutaka pe sobe wana na ba de Londres okuta ba Zena ba Gabriel tout wana banina mopanzi nakuta bango ba mama loba ba moka abi ça va tourner na komba dendo na talinga na tourner na ngate na ngapuani ngabi ngale na ngakota te pardon ya kana bureau akena ngana kwa chabino ka dio wana na bébé santé bureau to bani ko solo la wana ngabi sava na oya na soki na ndaku na boyi 2 semaines viona yo bonde la ka ngabi na kule na komi so oya na komi oya répétition patron na sono na yete beso ba à l'est donc yo foya ba so yeke so tendo ye via Donis a aussi que les goliers goliers moi donc goliers na kin ba fe na ngambo avec santé na so mona de Londres ça singa so ka de ki mana to ke na biso na ngai so be kuna wana so be cadrement na pourquoi parler
ayo ti wana boya changu to ya changu na ba vie gaou biso tout sika na ko mesana pa na répéta mingi te na sali pe tournage ozipe moko ba pièce na tourner mukolo moko na leki na TV lobi nango yaya to chiko saba samla to sali loko c'est changu kangame lelo mama présidente moi je le cabinet fait mon baye mina bonye ayebi internet ebele na ebité mais na tourner ka lelo basali montage après 2 jours ba boire que l'eau na TV antenne A taraka antenne A chaîne fula ba théâtre ya mafuto wapi dendo aleka que como tanga ko so ba do kan suki na tikama o do kan suki o ni kope mati na bona kope mati star na kan ba suki masuma wa ngaro ke kan so tina gombe allo museka oya kan so tele na ke repetio sia musu kai kan suki wa o mesa na na ko bisko mesa mo lo ko skonde kota ya fixe si la te biso za bato tongo bato midi ya 18h no ko lo 6 ndo si la mais série wana o bakisi simbaka na simbaka te bakisi na simbaka o simbaka oui na simbaka kisi na simbaka kisi te poani chama c'est ça la bien nzoto ya mo aspirine wa so melia na bana tata no na nefti na komi lelo na simba kiste do na bela ate na zanzambe kaka kiso ngala lo bela yango te yo alibata kala bakota ka ba maison surtout bino kotoyo mo banga maison yo sala mote la libanda te mama pale no za maison te ba maison bakise banganga o sise mata lisusu nganga sunani nzamba za nganga banganga yaya dosabi lo wana sambela nzambe mopesi ya nyonso elikya na Yesu siko ma de dans yo ka babi mettre pas no bino mi na ba spectacle so bo bimi sale gangi danger wana jeté ngana na de no ngana ye na ngana ndaku na osa travail na nga père azana etata to ebite papa wana bomba biso na mama yele na ebiga moko pupulele mususu ezalaki nango pour vivre kaka mais oyo ya kokota baba ba vie privée père wana obana wana siko ndeni ba succès wana bozalaka na omba moka na yo na mutu na bébé santé bozalaka dio wana elalaka boye te succès là nango te na kalika batang yaya omoni to ba groupe ebele to ba artiste ba bimi ba itofino biloko nyonso ekoma ebele ngana kota na veni moko na ebaka église eza boko ka deza mais lelo koma so okoti wana ko l'Antioche o JCC o pasteur nani tale ebele donc eloko te ekoma ebele par là mon so se saisir to mon ate ngafuna kota meso po anini ona zonga suli ko nde nazalaka la te dana obongo te zake biloko komi ebele ba TV zaka moko lelo sozo lekana antenne a oleka na RTG ya oleka na raga kutu RTG na no te raga omuna ke mpifoza na lelo ba biso TV ye ba chaîne sopani ba mayele ozo comprendre donc soki ba otanga kombo na yo po leo ko ba tinga yo leki ba o ya ka okuta te mais otikala kolongwa pe te na groupe ya maître pai to ozalaka kaka si président na bino tanga ka oke na poto de te o ka o bato ba ko mopanza na bango moko moko bon et ça là un certain temps groupe panzana ka bana changu bakitaka pana mopepa changu bakiti bango tu wana ta oya za poto wana vie te wana vie azana no awa vie azana no awa tangu to betaka trimo boy panzana esala nini wana ba mundu ba ocholonga defe munduri na baladi ozo comprendre ngaso ko boaki kri wana po bolongwe te bango balongwe na zaka attaché ya ko kri wana ezaki ya nini ya bayebi da ke pièce sura to sa yango to lo ngo président na biso yebo tata di tata donc ba soukous déjà ngai na tikala na go parce que ngana zaka coaché na ami à mettre pas donc na ko longwa te na mema sans que na zwa accord na ye de ti ba longwa lobby lelo la dia za pas vie via tournier mais la dibino boye bi père ngana ko longwa te
ngana ko longa te ngana za na groupe nde père alobi nanga esobe kutu azaka wana longo te or esobe sa longwe mais pas dia Donis awangani ngasko temporizo na tika le mbila ni pas za na bato ba na tika na ngai vous comprenez yaya na kota ka brai bo certain dimanche na ka baba protocole ba yo ma dende ba bengo libanda na bima bo yas ma artiste plein na tu bango ni ote mata to sana besobe ba vie gaou biso tout to bo to kende émission to ke RTG ya ngabina ndeni oyo mata ka oye ba mnos na kati wana bangwe bakikedi na mati na koma na RTG ya boye esobete gaute kisita onye kisita zalaka gaute mundu erite ngabisia bango bateti batikali ngana bambolombolo na leka émission poani na olekate na tikala ya minute ko na vanda ka bango tu basopani ba ekota kata RTG ya na vanda ka boli banda minute bebe santé na impresario sia bamona ngate benda sima RTG ya ngabinga bakotanga komona ate okimi na kimi oboy bala to berwana na boyango na batami bango baleki balobi ba n'importe quoi ba sengele baloba ba sisi pa ba yamba pe no bango bakota libusho ba yamba nanu batecho ba yeba na kawana nanu po bango wa ina o défendre ta bango ba sisi ba be santé ba bimila na tali ba bango ba bimi ngape na ye bango le ba sisi oh yo boy comme oh boy bona matina ka ko kita na ka papa Donis père ta mama ko elinga boye yo kende kinga na kende ki ole kinga bi jamais aleki te siko ya osenga malonga na tani na bela makasi na koto hôpital ko bima na nga hôpital père azate ayo talo te ba système te père azate talinga te akepoto ko mana boso tatina na mbongo pa munduri ya mibale impresseur o mutayaka bona wana ezanga so banini wana obeta betanga pe na no yebate tango na wana père azate groupe etikali epa ya wili mwa nungu na ekuta na mama Yvette na nzela mama Yvette mbuku motema defe papa mundweri mama mbote no mama motema munene mama na bidias yena kecha na mama pasa na biso yende siko na solone adende bongo kwa nini boye mata yo moko gorobo ya papa yo za mwana changu tala ngabi ngasko pona ya kuna na yo kana so kana tikala kuna na ya kuna tsutu batu ya mabi yo za douane muta oloba no kuna zate zela ngambo na poko na so na père baso na mundu ga bibongo pena mundu kwa dendo pena mundu kwa dendo akavele porte ke bana ndenge nini aya aloko bano kuna na kepe kuna na bandi pe 6 pe yesu si ai ba ba kuna pe to yambani bie ba master nga ba penalty Emilia Maemba love malete na acha mikili bambote bina trop ba master nga o ba yambanga pena to fana bango même moral ti na ndenge ezake lelo pe danda fongoli porte na e bande on so ba fongoli ba porte donc na suka o leka eza groupe ya Lisboy na des groupes et pas mon président papa na biso na papa Mundoeri après lelo de na chamba c'est nini ya sala o longo la groupe ya président Mundoeri bon moi mike ka ko père kuta za innocent na ngwa ebela tate ya bino na bino ka ba artiste balobaki bazongisaki basalaki ndenge ka sio bano saba amopo ba mikonzi moba ba mikonzo baza neti kaka menga na yoka ki babi dendo ilo elongola ki wana bakoma kina kikedi soit disant bana poto to biota kaka babi chic mukadi babi alongwa ki pa président Mundoeri pona bolingo ye na président kikedi tango wana ya zoro epesaki mwa nini esaki ke alongwa ato bombe tango yo longwe boke osala groupe na bino mibale bazoro balongwa kutu da bazoro balongwa kala bake basale groupe fait dévorer na ba métro wana biso tozaka na kata Lisboa après yo landi ba jamais na landa bango te wana ngana zaka na Lisboa bazoro bakenda ba umeli osaka certain temps bakatani ba koka lisupe loko te
babungi kuti na circulation masolo sili nga sana kawana nga kita na ndenge na nga zoro te lo te bolingo te nga zoro za masala nga na kata mouvement grata na kamana nga Emel Utumba kaka na kata luwa na mbala de ti des anges na longwa na ndenge na nga tangu nga na longwe na pana nga ndesi koyo to bandi to na moni ke masala nga mwa besi nga pe kontrole na ye po na yeki na ba moto bo nga bite to yandula ka mafuta wana po mata wana pa kikedi awia oyeka bo yanduli mafuta mati kwa do masolo ba beta ba bi dendo mutu avandela penza mama kikedi eza solo masanga confirma lelo ba biela abandela nzungu jamais oba nzungu te mwana asimba nzungu te asimba kiste moni obe batu so ba bi yo simela nzungu na simbele nzungu na ndeni yaza anda kune rénover ngaza anda kuna kongo na biso na ndenga relation a des années la ke te wa mona ngai wana base biro fanda siko ba relation ni bugarda lelo na ba artiste o bozala na bango okenda pe ko jouer na ba groupe na bango to osala pe ya yo mouvement bon ça rappelle sami ok na yo bo so appelle sami te ok te muta ke ana na posa dendo yo jouer pa na nga bon ok iso muta nga bengi yo te et pas phénomène à jouer 5-5 na ban benga nga na ke to travailler wana phénomène la di esobe mutu na nga kala vraiment ya tango bala mama na dine la di esobe abi manager na nga ye wala ni classe lelo ilo o senga ya bana poto ba otala biso to pesi bino ba mbote mingi surtout na président na biso président ki mbantseke ya René président ki mbantseke babi antepc toujours elle Paris to elle Europe to loba et to bosani pété boss la kadi la Finlande babi mwana Finlande boss la kadi de dibamboma babi moto akanga masolo na dibamboma na bandal donc yaka moko boss la kadi mwana Finlande commentaire ça les a des papa nga mangobo mobala mama Fatou kande buluba ke page pe masamba tozela kaka tozela kaka charmant to sala groupe na yo oui désolé ka déjà nazaki na biso TV mikolo ba conjoncture on est à la biso ka to yeba te Congo so mais la chaîne est pour belé so pe comme yo seya ba vague zo ya kaka vague mo temi ezaki ya premier degré ya deuxième ya troisième to ke ne kati na ba quatrième vague ngo donc moi baisse moi ekoti donc moi bo répéter ça te po yo yebi kaka nde maman zo komela biso to za pena mingi trop parler ndenge zala kaka mais na mona bokanga na ndenge na bino bato changu bobimisaka penza te okanga maka changu tenga tenga funa azala libanda pe azala kita pe bakota se po babi bosuka kaka na changu nga kitanga aza artiste ya kombo oyo comprendre nga artiste ya kombo o bakanga mata musu bango nde bambinzo eboti ke tosa mwa club na limbanteke tosa mwa club na masina mais dendo bimaka po dendo artiste solo a munene banda kalera o kanga na changu te malgré o late uta ya changu bajika solo ba uta ya changu ya beni grand jogo moi changu mais talaga merci beaucoup j'espère que ba téléspectateurs ba otala biso baza déjà ko sepela message no nini o ko adresser na bato bazo tala yo oyo balinga ko mingi o batala ka yo surtout dendo série on a dio na bina bébé santé azana en Angola au président na biso Masamba na Luanda alobi bébé santé nga mona zawana nazo encadrer bango président Masamba to peso ba mbote mingi et Carlos Masamba babi moto asimbi NTPC Luanda asimbi tokanisa Luanda asimbi pakosiko Luanda niyo soka ye na ebite so bébé santé yaza na poste ni kuna to ebite roloba nini na bato ba otala yo dendo malgré olobi ozaka na succès mais nga na yebi ke osila na yo po tango na minute oyo tango bokitaka sur le terrain bamatanga baartiste ya dendo impact eza te mais yo olobi oza kaka bon wana yo dendo azali po
dendo ko aussi la télé katila lo batebi ba journaliste ya biso yebi bango donc ya ko les ate bambota to na massa na bébé santé siko zali na kata Luanda lelo jimbote na penza veut dire yango bafana nga tu obolinga dendo la charmante de maître Pai alala ta sila ta za kande boko bobo bolinga ba film ba gag ba nini dendo azawana mutu ezawana yo sala wana posa sa ele ba film ba biloko bebele ndeza la kande to beta lo wasai na ba gag ba o interview ya ba vie na binet ba biko changu bana changu abanerio Davo Kiala Claude Kiala et Mezana le Warner donc veut dire dendo yeyo grand terno yeyo na zawana pona bino bana changu bolina na zuila rabino o anotaje pa presque oti beti mavanga jitel ngaye na zawana donc bobenga ndeza la kaka o sala aussi tiboko boy dendo lobelango na zawana ba site internet beta ma na zawana veut dire bo fula ka ya bino artiste so ba pe na sila so be bino bo kipape de ndongo teti moi kolezo yate moi kode yate abaneri o mpungi ya ser o mwana kasi yeyo pesa numéro téléphone dendo na bino yo numéro na bo yebi code zalaka moko ya Willy Musheni ka code ya Willy Musheni wana 89 644 90 95 ya Willy Musheni 89 644 90 95 takani sur le vide ndanga to ki mama de Joabik dans une pesi numéro au combien côté 89 au petit code mboka ya Willy Musheni 89 644 90 95 na sepeli makasi na wana éclate lelo aye bena ko kundola bino artiste na bino et ça parce que bino ne bo consommer loko yo bo consommer ngo ba pele ça nga bien na o sepela makasi Michel Tichu talaka yo tuti merci beaucoup Guilhem Boyo Yolande Vata mona bino stadine makusa motema ya pasteur Michel Manonge mi on le bezate merci beaucoup Yannick Bello nazawana merci beaucoup na artiste na biso la charmante dendo malta bone ko nzima ke asila bia sila te bonga lo bia sila merci na ndenge na ko kundolela bino ye chik mukadi po amona la te ayoka na liso penda te mi omone ka soki likambo ezanda monani ya on habito ya to kundola ye ba téléspectateur ba mona ye azakaka azoleka wapi bokanisela ye pe bino ba poto batachangwa bimi batachangwa ba caméra botindeli pe ba micro ba tournage sala ye bien kala na place artiste na bino azinda mais azalaka toujours likolo merci na bino nyonso botalaki biso na chez biso télévision tokutani bongo mbala sima dendo yeyo famille Kabwiku dendo yeyo famille Bobo Songo Kabwiku Jess Kabwiku dendo yeyo dendo na bino asila te dendo na bino ajali ya na geni wara dendo na yeyo na sila te ba soutien na bino esanga bien na ba caleçon nyonso ata ba sandal na ba ceinture na posa na Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Kombo na ngai sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezali te, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, ba nzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Carrie Grèce. Le Biko na bino et Sengo na biso.
vrai jugement arrive. Qui plaidera ta cause? Avec mon avocat Jésus, j'ai la garantie de la victoire. Conjointement avec tous les membres du corps évangélique, Family Interest prévoit une descente à la prison de Makala ce 21 août pour présenter au justiciable le grand plaideur Jésus-Christ. L'audience est levée. L'Esprit du Seigneur nous a oints pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Chers frères dans le Seigneur, papa, maman, nous invitons tous à venir soutenir nos bien-aimés détenus de la prison Makala, avec tout ce que l'Éternel vous mettra à cœur. Matelas, Bible, chaussures, nourriture, et l'Éternel ne manquera pas de vous bénir. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Kombonanga Ezekiel Matitika, naza prophète, oyo Yesu abimelanga le 26 juillet 2010. Apesanga yi don, yako sambela pona baka compliqué. Baka nyonso oyo médecine, même européen, même africain et limbani nango. Maladie ya mbasu, obelaka maladie moko compliqué, maladie ya bondoki, maladie ya hernie, sida, PC, tuberculose, diabète, rhumatisme, kimia ezate na kata libala. Mobala zulo bambanda, soit mwasa zulo bambanda. Odana maladie nyonso oyo minganga ya mindele balimbai nango, même ya Afrique balimbai nango. Oluki ba délivrance. Oluki nyonso ko sala, otindi même ba offrande obikité. Na bengisi yo o contacter numéro oyo plus 243 97 76 24 404. Et ça numéro ya prophète Ezekiel Benganga na ko sambela pona yo et puis na ko pesa yo prophétie parce que Dieu m'a donné ces dons là. Okopika na kombo ya Seigneur Jésus-Christ. Guéri, 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 guéri. Au nom de Jésus. Na kombo na Jésus. Na kombo na Yesu. Bika. Guéri, 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 guéri. Fini tous les tracas. Créer une chaîne YouTube professionnelle Nayango Okozua. Un logo professionnel, une page Facebook professionnelle, monétisation, oui, première vidéo gratuite. Na Italie, déblocage de paiement, gestion de vos chaînes YouTube, protection de vos vidéos, boostage, monétisation en RDC, prise de vue et réalisation de vos vidéos. Problème News Italie site Nayo, Binga Biso.